Congo le news.com Afrique na poto vit à bien Zawapi. Toyo kabia na population. Afrique na poto vit à bien Zawapi. Je dépendre na mutu en Afrique na mutu en poto lo kasala. Mais est-ce que en Afrique? Nga na lobi a eza bien pour nga. Mais mutu Afrique poto na ebita lo ba bien pour na e. Pour na yo lobi eza bien. Pour na ni kasi mutu akoko dépenser $10,000 bien $15,000 pour akende kaka poto. Ake ko banda vie na zéro. Eza bato balinga vie facile. Balinga basalela e balambela e po ya olia menga na lamba nga mo pona lia donc fanatika na Afrique damboka nanga. Bilingi nanga so nzamba tsenga na Congo e pona tsenga na Congo. So ba tsenga na nyoko mana on news na zo mona na ye be journal zo tsenga nango. Mais ba Congolais ba comment ko sala mouvement en Afrique. Ba comment ça ba mouvement ya ko voyager donc partout. So que partout au monde ba tiyo kaka banzia ko bima ya ko voyager. Yo kende poto do ba mboka mususu mais awa en Afrique bozueza siko ba kenda ko bima ba ke ba mboka mususu pona ni. Bango wana nde fotu na question ba bimela pona nini. Po bango na pende ba kotisa passe na Congo. Bango na ka ba papa na bango ba dirigera pe Congo ba yebi ke ba kotisa mboka na passe. Mais ngande na za so tsenga na Congo na linga jamais Congo la malibande face pe na mboka na. Ya solo makasi. So tuni même mindele so que ça là bien. Nde mo na pe mindele ba ça démarche ba ya Congo. Mais pendant l'acceptation que aller à faire sans retour et symétrique, ça veut dire quelque part et l'autre qui est l'été. Donc batouana nion so biso to na classe to tanga wana batum su bula poto. Tile la suka na bula poto. Mais nga za na kisasa na do sala na vandi na nga na za na kisasa. Mais batum mususu pende bazana au moins na mukolo. Mais comme mboka na biso eza bien bozueza mais aokoka kobimanda kwa ba parents te mazaka na katanda kwa ba parents pona ni. Gaya zéro azala bulu kaka so landi bien mutona depuis banda kokola zaka na bulu ke poto. Du fait kazo kansaka ke poto azotika na ka wana. Mais ce que na bulu kaka ne pa na ya vanda. Lokola nga leso na ke poto lobi na sa démarche na kena ozonga na mboka na nga. Et puis mundela ko banga pa au mona nga na ozonga. Tu vois, reste Nabi, non, je vais rester faire quoi? Si tu trouves que c'est bien, on part avec ça chez moi. Donc, à Hollande, yo pote le black loté. Rien, mère. Ce qu'on lingi lobby, na lobby na mémo na mémo to zonga kana kisa na biso. Sko batu oyo bazo linga ba dépenser ba mbonge belé ba kende poto. Ba ke ko luke scam sous mais na Congo, na Afrique, bozueze belé. Conseil ni no pesa bango. Na yebisa bango ba comprendre que mutu azaka na elengi kaka so aza epa na ye mutu azaka elengi pa baninga azalaka te kuna basi bake soki bayebi vrai poto bayebi ke baza na elengi te par rapport à awa bon zalaka bamiyibi bamoni ke poto eza bien bayibaka bon nga namoni ke awa na kisasa soko oyibi ongwamano te akeyibana na poto mais lelo moyibi eza te combien bazongi tomoputana bango badiaspora wana bamonaka bake poto mpo basala bazongaka mpona nini va comprendre que boulot est là. Et puis, la diaspora, on a mis pas sur le Congo. On est na boule aussi ne ba focop. Bon, on n'est pas c'est l'équipe bazongi na bango. Na koyebi sa yo mutu na bino pe ba micro zakara kenda potazonga so ponani. Mutu na bino digital ya cinquantenaire akenda potazonga ponani. So mona ke aweza bien te fala tikala kunat. Dus tout na bino question no luka baninga na bino na moninga yo muta micro okenda ko zonga nini. Arobeto le souffrir solo. Lucas Kasanda tunaye yo kendaka lobike kitasa mabe ozongela cinquantenaire ko yesu ko doubler biso bato totanga ki to supporter mboka poto sala oyo ko Lucas nini arobeto le vrai solo. Merci papa. Vie à bien par rapport à quoi? Social ka vie ka ndenge za ka social nyonso. Bon, pour parler de la vie entièrement en général toloba vie mobimba to salina no tolandina no apparence. Tolandina no apparence soy totale. Afrique est divisée. Ma réponse est belle puisque moi je vais répondre comme un intellectuel. Je fais l'Égypte. Égypte est en Afrique. Mais vie na bango zomona ke ça va. Côté na biso Afrique centrale, to bandina na mboka na biso, na go préférer 1000 fois nazala ailleurs que na vivre awa. Ailleurs pour nani? To bandina vie yango moko nano. Ailleurs, on est en Europe, ou bien aux États-Unis, en Amérique, ou bien en Asie, ou bien. Moi, je préfère parler na mboko nga na komi.
Ok. Nakendeke Dubaï, na préféré na vivre na Dubaï pour na condition de vie to bandi nano ba courant okola mukana tongo kureza ko katana ba stress nano ezali olingola ta elamba ya pamba kureza te pono repasser okolala na ba condition ya mabe ozo tambola na condition ya mabe ozo futa mabe makambo nyonso mabe do mboka na biso pas parler de l'Afrique centrale Afrique nyonso mais mboka na biso en tout cas ko vivre awa na lifelo différence eza penza mingi te. Siko mbongo wana oyo zolinga obima ofuta ba billet oke ba Dubai oke kovanda kuna pourquoi poko okobongisa ayo esika yo zaina mboka na yo obongisi ndaku na yo do makam nyonso bien entreprise ndengo za a pourquoi poko osala ngo a olinga oke sala ngo ayer nabongisi ndaku na ngai bien natongi ndaku moko awa natongi ndaku moko na Dubai nyonso ndenge moko mais l'état na tour na awa courant ezoya 2 fois par mois kuna naza l'aise okocha naza ba climatiser ndako na ngeza climatiser mais monsieur nalalaka 2 fois par mois na climatiseur congélateur il faut éviter d'acheter les histoires puisque ekopola donc tina nano ya liboso satana tongia pa na koma na ba condition baninga basala l'état abongiseli biso nano te. mais kaka yo zolingo bimela mboka bapaya mais bamindele bazotika bamboka na bango bazoya kovanda awa na mboka donc balingi kotika Afrique te surtout Afrique centrale balingi kotika ngo te bazotika bamboka na bango kuna bazoya na Afrique centrale baya koluka nini bamindele bazoya koinvestir. Moi j'ai investi ça fait 7 ans naza na domaine oyo nazosala ya informatique l'état azo protéger nano bamindele na mitunaka indépendance na biso tozwa na mboka oyo eza extérieurement ou bien na kati ya mutu toyebi soye toza indépendant pona bamindelo baza na ba magasin awa bazo vivre mieux koleka biso bata ba taxe soka ake devant mundele akovanda na respect nyonso azotuna taxe mais biso awa soko lexi 2 jours ofuti DGI te basele oke kofuta DGI mindele bagangelaka bango biso bagawa bagangelaka biso toza protéger ata muke te na commerce awa donc na préféré na beau devier sujet mais na lobby que on a investi investisseur nini o ya congolais neti biso na domaine informatique ezotika le papa mindelet est-ce que yo kaka lisusu kindwelu azalaki na bank ye wana ateki bank mboka eza lisusu ya biso te makamba baloso ya kolia mindele ba investisseur étranger bazui panification bazui alimentation nyonso bakansebu bakisombe toyoka bango te bango barécupere yango mpona nini baza na bachapeau moko likolo nayebi mutu moko baloso oyo ti koye ekomi na matadi ezongi mwana mboka aye na bacontener aloso bato ekomi awa na matadi loso mutu akoteka yango kaka balibanais soki sesimex soki sesamex na oyo mosusu nani oyo azotonga wana Congo Futur na Congo Futur ye azongi akoya lisuku babato ezongi na loso moye kota na matadi eza te bango baza na monopole à vente ya loso sikoyo tokoinvestir ndenge nini sikoyo yo okena na mboka bapaya kuna ok par exemple yo ok Europe ou bien okei mboka moko songolo kamba moko oza na liberté otambola ndenge olingi ndenge bamindele bayaka na mboka na biso batambola nde balingi bon nga na koloba nao nasala Europe te nao nasala Europe te nasalaka Asie na Asie kuna nga nao nakende te naza homme d'affaires nakendeke na visa na ngai complet et puis natambola nde nalingi nazotambola na nga na butu neti mboka eza informatisé soki batuni yo ata na voiture ya la police batuni yo ndeko opesika ya kombo batali na kati bamoni koza nord de Sile mais nanu bakanganga te natambola na nga pe bien mais Europe je n'ai jamais fait l'Europe moi j'ai fait l'Asie et j'ai toujours été bien accueilli libre par rapport à onazoloba bango kuna okoki kosala petit commerce te ndenge mindele bazodondo bango avant ça le loko il faut mwana mboka azala et puis petit commerce eza mpona bango moko mais biso awa na petit commerce na bakamundele na nini mindele bazosala na biso moko bakongolais soki ake kosomba ndeko baotika oyo imprimante ordinateur tokoteka yango prix moko na mundele me abi oyo nasombi pa mundele azomona neti mundele yango nazoloba nde naloba ye liboso eske toza na mentalité toyebi ke tosi tozwa indépendance tozozongisa mboka na biso moko nsima oyo nasombi pa mundele
marché ya munene so boke oluka na banque centrale ba préféré ba pesa mundele ke yo mwana mboka. Donc eloko ya passion nga na mona kana mboka na biso ezaka biloko mibale. Biloko nini? Pona mboka na biso na tobanda na kozongisa cours ya éducation civique et politique na kati ya enseignement. Mwana azokota azotanga na école primaire babanda kotangisa ye nanu bolingo ya mboka. Bazongisa cours ya hygiène et santé. Hygiène batutoye banano hygiène mboka eza kokufa tozo vivre neti banyama. Poubelle eza pembeni a koto bazotumba kamundele batu bazosomba mais air biso tokolaka tobanda omona bata hygiène chaque jeudi baleka kota ba poubelle. Mais siko tokoma congolais zo vivre neti nyama salité bolingo mboka eza te o mona okutane na chauffeur moko na nzelo ya lingale kabo bandi osona yo nyama azoba. Donc Congo eza vraiment il faut qu'on recommencer même l'éducation à zéro. Qu'on recommencer donc eza mboka ya batu bazanga mayele ba recevoir chaque jour koswana bamboka batu ya salité penze zali biso totonde nango. Je me demande na otanga kombote na kende na ministère na moni bureau ya ministre zali menzela alekaka salité tala sozakom batikela biso Mobutu atika sozakom ministre Amina zakuna mais Mates kala sozakom tala karoana na se mama salité bosoto buchafu ndenge na baloba na Kiswahili to bandana no biso moko na no mentalité toyeba qui nous sommes pour na bovanda sa biso na mboka tozo souffrir malgré mon biso tozaboy. Ah bon vieux en partout hein? Vieux partout. Yo préféraka lelo yo vie penza bien ou vivre wapi? Bon sur le tel bien na poto moi avantage ezali na côté ya vivre mi côté wana. Bon na poto avantage déjà mais ka bango ba mindele ba uta poto bazoya en Afrique bazoya ko vanda a ba linko tika Afrique te. Siko yo lingo ke vanda poto. Bon hermo so na rosepelana za côté kuna po omoni ke ceux hollandais même za Saoudi nanga ceux de Talinde na zabwe par rapport à ceux na zaeba côté kuna na zabwe te omona moi ba côté moi ba marque moi mais ah tellement likembele qui trop de kemba mabe donc c'est ça quoi. Et bon africain nini oyo yebika kenda poto lelo to ba koma ba riche ndenge ba mindele bazo uta poto bazo ko invertir en la mboka na biso ba koma ba riche oleka ku ba kolombo. Ah bah africain oh bah kenda na ba poto bon na ba domaine belé baza na ba domaine belé c'est de l'andi même na ba ezara na net na domaine ya ba faire te même na domaine à sport au mona bo ba faire pe hermo pe pour mutaroza la ba côté ana rotinda ba bilo na eso aye nango a mona pe ça pe ba avantage. Avantage comme mbonge belé ndenge ba mindele baza baya a na mboka na biso balinga tika mboka te bavanda penza balinga tika mboka te pona nini bayebi ke awa vie ezali e bongo yo kusiko ke poto ozala libre ndeti lelo ke poto na minute o tambola ndenge ba mindele bayaka na mboka na biso nde batambola kasa mukanda à côté ya mukanda nde donc liberté wana eza te liberté wana ozala te mukanda nde yango nde mekoinsaka bato mingi. Mais comme la liberté, tout ça, ozonga ana mboka no okomi na liberté, tambola kande muteme lingi. Mais est-ce que kuno tambola? Mais et pas na ezara pas na yo. Côté à kotambola vraiment neti bamboka donc et pas na bino ezara pas na bino. Mais bon abaza liberté. Pourquoi pas yo peso eroza kuna oza na liberté? Bon liberté wana mingi yango penande ezara selon ka ndenge organisation mboka na mboka po a na Congo tellement neti na ba 6e to tangango Congo pays hospitalier donc berceau de l'humanité soit disant pays hospitalier donc ndenge awa to considérer ba pa ezande ba pa ba considérer biso na ba mboka na bango te donc awa pena libertinage ali batika bango à l'aise mutao kota lemsu banda kota doga azotambola na ye mutao tune mikande zate mais na bamboka msu eza bongo te. Merci papa. OK. Vous avez mal à l'aise donc ozotambola na mukanda partout doga koma lokola bébé neti pantalon na ceinture doga kotika ete. C'est ça quoi. Merci. Cela dépend du contexte ya mutuno tonelingai.
vie sociale, vie nyonso. Il y a bien kaka. Si il faut dire vrai, s'il faut être réaliste, par rapport à vie sociale, il y a Mindele, la vie sociale Nabiso Kobo, la vie sociale il y a Nazi à Bamitane, les autres dépendre de la responsabilité à gouvernement. Par exemple, ce qui te lobby vie sociale, on appelle cet exemple Yamboka Mindele Moko, France. Vie sociale en France et Zanelli. Vie sociale en France et allez bien. Pourquoi gouvernement français? Depuis la Révolution française, gouvernement français et comment se battre pour la sociale, il y a français. Bazala na accès na soins, bazala na accès na alimentation, bazala na accès donc soins, je voulais dire par la santé, bazala na accès éducation, bazala na accès à énergie électrique ou chauffage, bazala na accès à logement, bazala na accès à maï. Alors par contre, na mboka na ngai République démocratique du Congo, moko ya mboka ya Afrika. Vie sociale ya Congo, global le contraire, ils allaient trouver solution. Mais pour na yo kolinga, o vivre awa, bio que vivre na poto. Tu sais madame, moi je suis un vrai patriote. J'aime beaucoup mon pays. Mais ce que je n'aime pas dans mon pays, de façon diriger j'ai l'impression que dirigeant na biso bazali associé à Congoté. Aujourd'hui on peut parler des 5 chantiers. Oui c'est bien, parce qu'il était temps vraiment Congo est passé dans le développement qui est un changement dans Congo. Ça c'est une bonne chose. Mais quelque part, Bill Clinton peut dans la période de la campagne électorale, oui, c'est très bon. Congolais, il faudrait reconnaître un aspect positif. Il y a chef de l'État Nabiso. Mais en parlant de chef de l'État, il y a chef de l'État. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le numéro 1 à pays, c'est lui qui dirige le pays. Quand ça va mal, on prend qu'un chef de l'État, Moussapi. Mais ok, Moussapi Moko et sur la relongité. Donc il est le président, mais il a entouré, même Biden les a bien. Il a entouré Moussapi Moussou, sur ça la liboko, et si Mamboka, auto yebi, même dans le discours net Hollanda, Patamalonga tout autour, bazate pour notre Tongamboko. Mais vous préférez que vivre à? C'est mon pays, j'aime mon pays. Ok, poto était au dépenser $10 000, $15 000 pour que vend la poto au ngano vanda ah. Maman, depuis 1999 jusqu'alors, na tamboli 23 pays dans le monde. Et sur ces 23 pays, c'est vrai qu'il ne pas sous conditions, ils allaient très bien. Il y a des bandes à Kotambolo, à Kolala. Bazana ba central loko la bisoté par exemple neti ça peut si moko ya mboka natanga par exemple neti Dubaï bazana barrage ko bisoté bana courant monter à capacité ou quoi ça là bango bazana ba groupe ya ba minene ndenge basalela mais courant na mboka ane kendaka te. Alors comment biso to pesa courant en Afrique d'ici parce que katana te na Congo est plus stable ah na biso moko courir ça la mabe. Je veux dire que ça part, il y a gouvernement, il fait l'effort pour améliorer le social au Congo. Puisque le Congo, c'est un peu de Congo pour ne pas si, pendant que le Congo.
pour Congo évolution et ça la manambo cannabis social à la bien il faut battre homme d'affaires comme Kansebu Bazalaka. On se rappelle bien à l'époque des Kansebu ça qui est l'osso il y a 25 kilos Zalaka $8 et aujourd'hui Kansebu Libanais ba corrompre batunabiso ce qui biloko Kansebu yé ba matisi yango ba taxe ya bango ba taxi ya nase ba ko concurrencer congolais ba banani ba bundisi congolais kaka ba congolais bazo monopole ya marché lelo ça qui a l'eau c'est combien $25 mais tout notre salaire a fonctionné ça combien oza na bana il faut batanga il faut balia ba futa classe sociale ya mboka oyo kaka biso moko ba congolais nde to ko changer yango en commençant par un gouvernement responsable patriotique un gouvernement plutôt patriote azan associé à développement ya mboka pour associer à bande connaît on a vu l'exemple avec Mobutu. Qu'est-ce que Mobutu n'avait pas? Est-ce qu'on aura encore un président influent comme Mobutu qui saura tenir tête aux blancs comme Mobutu l'a fait? Je ne pense pas en Afrique centrale, peut-être dans 50 ans. Merci papa. Aussi cité. Merci de citer. Mais pourquoi on appelle cet exemple à Mobutu? Parce que Mobutu, il avait compris tant à Lansaka, après rébellion, à relancer l'économie en Mboka, il avait compris là où il devait toucher. Mais Natala, documentaire, ouana, na chaîne Moko Abisio Lekawa, comment Mobutu a relancé l'économie en Mboka? Mobutu, il a tout touché, na chaîne chantier, on se limite. Stratégie à Kabila les pères, moi j'apprécie, je loue vraiment, parce qu'il avait compris que son peuple avait faim. Ils doivent commencer par là parce que comme Balobaka, Mboko il y a Mugabe Zali grenier Afrique comme RDX Congo et Zali provision et Afrique que moi je dirais parce qu'avec espace et terre fertile Tozanango le gouvernement n'a qu'à mettre du sérieux, n'a qu'à aider son peuple à évoluer, pas ces étrangers qui viennent. Monopoly, comme la monopoly, il y a biloko nyoso. Un étranger qui vient ici, pauvre quelque temps après, à qui un FPI n'a pas ça, mon cano moko, pour bateau balobi qui est moko za passi, ah baza découragé, bah qui n'a comprenant bango, n'a pas na salaka dessus. Na qui na FPI étant qu'opérateur économique, n'a pas bongo j'ai tas de complications pour $100,000. Bah bana moko amiki ya Libanais ba utaki Côte d'Ivoire ba yawa na yebi bango histoire vrai parce que pas ba fandaka na yebi situation na bango petit lelo pendant na FPI ba pesa bango c'est $370,000 bazana bango na ndeko awa wate bazana ndako moko awa wate bazana elo côté bazo $370,000 inane batika ka pa mutando futa bana na ti lelo baza kao ba mi moko le ka pesa bango $20 pour ba mika kolia par compassion étant que mutu. Mais $370,000, les Congolais, je pouvais bien évoluer avec cet argent-là. Ils l'ont bouffé, ça, gouvernement à Bangote, par complexe, surtout tout le long de l'eau, il y a poso, il y a développement, beaucoup de casse, vie sociale échangée, les Congolais, il faut la complexe. India, ça, moutou salité, India, ça, moutou pamba, batouasokola, biso basani, bilamba, à Dubaï. Bazo ko papier hygiénique na biso baza mais India comme na Kinshasa comme patron a mis ko beta congolais ko sakana na ba congolais et tout ça na bénédiction nani ya ba continent biso. Mais moi j'ai vécu dans plusieurs pays, tu n'oses pas faire ce que ces étrangers là font ici. La raison pour laquelle je suis brutal des fois avec les autres, j'ai à frapper. Parce que comme ils jouent avec des Congolais, ils pensent qu'ils peuvent jouer avec d'autres Congolais. Le Congolais n'a tambola partout, n'a pas valeur, il y a Moutunambo Kanaye. Ceux qui partout n'a qu'un zonga parce que nous n'avons jamais la liberté que les Cambo Kanangaï. Mais le gouvernement zongi c'est là, liberté à Congolais passe à Congolais. Bato à Indien, Chinois Goya, on peut faire travailler comme un esclave à foutre $50-60. Même mana Indien. Mais ils amassent des milliards qu'ils amènent chez eux. Bah, on prend $1 million, $100,000 au sacrifier Kolonayo. En tout cas, les Lobananga Asuka, les parents n'abissent pas Lobaka, Bazara un espoir que il change le lot Kunda Bango, biso espoir pe qu'il change si pas n'abissent pas Kunda biso développement congolais na maboka ba congolais. Soit tous le gouvernement est responsable, soit on se révolte. Chose yango wana pour ba pays au le lo bazana kimia ba évoluer malamu parce que ba se révoltaka.
Alors ce gouvernement zozwani ni na en place té et loko bandaka en Égypte et ko sala mape na Congo wa bat bazoko tanga ba diplôme bazoko fanzala bazoteka bandunda matanga misala ezate gouvernement a son responsabilité na ye. Congo c'est un beau pays, Congo c'est un pays riche. Merci papa. Tout cas reportage na biso boyo kindenge ba papa ba lobby na ba mama ba lobby a pe vieza na ngoti a pe vieza na ngo ozana mongo okoko sa pe nyonso pe oko invertir okoko sa pe nyonso pe comme na mongo ebele po ani ka ko bimaka na poto OK poto ke kulka vie hein eza ta na poto pe vieza me ya awa et l'équipe oyo ezamboka na biso toko kende te to tika ngo ba pa ya bayaka baya ko dondaka na mboka na biso fo biso moko to luka to sa misala to créer to sa misala pote qu'un jour to se retrouver pendenge pe bata poto pe bazo se retrouver na pesi merci na partie d'une sala yene mtazu ba image oyo na bosete guidi bisengo yene mtawo coacher biso na pesi mbote belé na kisa ndisu na bosete godé bisengo na France David Olito grand frère propre poanité Fleury ba le komboso na pesi binonyo so mbote to mona na mbala sima na reportage mususu merci.